ya solo telelo tozangi kimia na kati na Congo na kati na mokili mobimba ya solo te pona matoi mangongi oyo ya biso nde yango oyo esali ete lelo moko na biso mai emati na mongongo abandi kolela nani aleli te nani ayoki nani bakri te bakri wana ezali kolelama mokili mobimba ya solo te tikana ntopesa losako nkembolo kumu ezongolobele tata kalunga tata kimbangu dantungunwa ila kenani nzapa nzakomba akongo mungali mvidi mukuru Mungu baba Mungu wa milele nzambi kauko kalunga te bamusuba kantiki zakato to bakomoka tolobaka na biso kaka tina tolobaka kaka po ete ya solo opium o bakotisa biso kokosa na kati na nzoto yango te komake tozala baduki même biso moko bango balobaki te bango bayelaki biso te ya bango nde eza ya solo ya biso nde aleku donc c'est-à-dire que tokozali se sous-estimer biso moko tolingi kondima valeur na biso te tolingi kozala te na lolendo na loposo na biso tolingi koyeba teke ya solo nzambe akelaki moto na lolenge na ye e nzambe yango ntango bamosusu bayokaka ke te nzambe ayaki moyindo tala basaleli mingi ya nzambe na ntango wana bayaki bayindo mundele azalaki te mingi bandimaka te. Mais là, en tout cas, mes chers amis, je pense qu'il faut en profiter avec la jeunesse. Là, nous avons des jeunes, surtout au bazar de en ce moment. Merci. Merci pour vous avec vos parents, parce que ça va parler de permettre qu'il y ait au Hollande, où il y a aussi des jeunes, à mes côtés, na kati na chaîne. Tata Kumisama, surtout pour les jeunes, et beaucoup plus pour nos mamans. Ba maman oyo bazali attentive ya koyeba lolaka otoko belelaka lolaka ya kimbangu lolaka ya mvuluzi kimbangu ja ntungunwa lolaka ya mama kipa vita ndona nani azoyoka te tozakoloba plus de 15 ans que je suis là, plus de 15 ans que je suis là dans cette émission la télé wana tozako betaka plus de 15 ans, je suis à non, tu es bandi kalero te, tu banda kala. Bakanga kanga ba chaîne, bakangi oyo fongoli, bakangi oyo to fongoli mususu. Bitumba. To bunda bitumba. Bitumba to bunda na kati na mokili, bandeko eza pona na mimoni sa te liboso na bino. Na yebana ki liboso ya makasi. Avant ya makambo oyo. Nani babenga kingai Jaco Production. Jaco Sahela, Jaco Production, c'est moi. Oa Bimisa, l'orchestre belé. Oa Sala, ba CD belé. Oa Zana label. Ya ba CD boyoka, misumo yoka pena lelo. Pas yoka CD, mais CD wana yangai. Quand on Bimisa. Et belé boyoka. Donc ça veut dire que ce qui nous a appris kinga tika nan wana yaka. Yo, comme yebanaki. Ekoyeba na pe makasi lo mulo lo laka na ngai ekoyeba na makasi yaki pour rien te ndeko na ngai bolanda attentivement kana le bela bino ezaki pour rien te za azarte nzamba kalkila ka makamuna bi yo yaka salela ngai ba mususu ba lota ngai te to moni za pasteur munene ozo ko tele église munene tala bandimi batondi nzamba kumisama te nga nzamba benga na za pasteur te Nzambe apesanga musala onaza ko salela ye. Musala esengeli na ba pasteur, na ba imam, na ba évêque, na ba bata Vatican ba pape, na ba nani ba yoka lolaka oyo. Lolaka ko ningisa mokili oka bojoko na monoko yezo bimu. C'est comme ça on a légèreté que non te ibete aye producteur te producteur lo bani ya muta musique jete bossa na zo kombo na tika. Oh, Jaco, ça y a la production. Oh, il y a Jaco. Tika, on a le waké. Voulouji Sayala. Voulouji Sayala, les grands sacrificateurs. Yé, le bosson abino. Jaco production.
tant malheureusement bimawa eza Jacob production te soko salaire aucun makambo Jacob production mélange na oyo oza makambo spiritualité mozindo vie na yo de dépendre molimo no de dépendre na onganaza koloba ndeko kota lolendo te natangi boyo nyonso basaleli ya nzambe s'il vous plaît na bondeli bino bolanda ngana na fimbu te ne na fimbu te o bango bayelaki bino fimbu ngana na fimbu te maloba la puissance de la parole oyo eza kobima na kati na monoko oyo ndeko landaka bena Kongo bana ya nzambe bana Kongo bana ya nzambe bena Kongo vous comprenez ngo Kongo kombo ya nzambe Kongo mubateli Kongo mokeli yuzo luka ngwa ozo luka nzambe wapi tata mama ozo lukele wapi ozo luko kene wapi na paradis batilikio babeto libumu na mana babeto fimbu batu basali yo nyonso poma memo na paradis te biso tete biso ke na paradis te tolinga mema bino na paradis te paradis eza na kati ya nzoto na kati na Kongo Kongo nde paradis na yo nzambe olukewa quatre kwe quelque part batongi mosquée ya Gaya mosquée wana nzamba bimaka kuna bakombo nyonso bakotangela bino soki kuna baneo-apostolique so banani tout ça banani nyonso lokuta nyonso zalika représenté par moto moko bato babomami na nsima ya religion bato wana nde bato ayela bino pasi na mokili bato bayela biso pasi na mokili bato bayela nzambe o nzambe akoyela biso mpe ayela biso pasi tokonyokomaka bitumba baguerre partout bandeko bolanda boza prêt matondo na bakere na bino matondo na balike na bino matondo na posa bakere bafleur na bino esalanga mpe parce que bandeko nazwaka temps chaque jour ya kovanda ya kobelela tata nalobela bana na yo nini nalobela bandeko na nga nini po ete na convaincre bango ke baza na bobungi nalobela bango nini nasengaka na nzambe na ntango inspire nga naza kolo mokolo mobimba naza kosala tina pokwa ndeko ya solo respect parce que toka luka te me to luka po ete yo to welela molimo no to bundela molimo na yo non émission ebundelaka molimo na yo émission esalaka to ezongisa yo molimo no na kati na yo basomba ngo te ndeko nanga oyo koyoka malamu oyo omoni kaka tete tika ye asalaka na ye bacomédie na ye un jour ngai te mundaotuna bino mais baoyo ya bino baotuna bino bandana baoyo ya bino baoyo bino bofinga baoyo bino bobwaka oyo bokata balien bon est-ce que vous avez compris matondo na balike na bino bobosana te mpe ke bokosala biso mpe badon en direct na chat en direct otie mpe ka mwa don ate ya 5 atandi e okutelo rien c'est comme si ndenge bomesana kokende oui topesaka dime topesaka boye mabonza tosalaka nini na kati na église sango azwaka mpe okosala mpe mpo tofutela courant mpo topesa yo oyo eza important ata 50 ata 20 ata 1 dollar 1 euro botiela biso tona posta mpo to futa babiloko ba facture ya na motungisi pe wana so futi te bakati wana za biso te o ya biso nde ya bonzambe to pesa wo fele wana eza yo fele te obozo mono yo eza mongambo osale le tu dois payer non arrête tes histoires là tu dois payer au chaîne kimbango non tu dois payer la facture tu dois payer n'est-ce pas matondo on a compréhension voilà bandeko bana somi kolo Congo bena Congo bokeba attention bena Congo angele bana mama Congo bana ya mama Congo bana bena Congo boyoka ngai boza prêt ya koyoka ya forama to boyoka ngai bandeko nakebisi bino mpo na nini nakebisi bino ya solo ke babenga biso ba unité
ils nous considèrent inutiles. Et malheur à ces inutiles-là, des ignorants. Oh, parce que bossa n'a pas principe ya mokili. Que nzambe akela mokili na ba principe. Ba principe wana akela mokili nango esengeli totosa yango. C'est tout ça que tosa yango te na zongela kabino eza ko ba rappel. Ce que zo tosa yango te keba karma ezali. Karma soko lonaki lisango okobuka basango. Soko lonaki nguba okobuka nguba. Soko lonaki donc yeba kango c'est ça on va benga karma. Soko sopaki mafuta ya batu okofuta. Vous avez compris? Matondo yango ba bengi karma. Nous c'est pour futama. Alors bandeko bana somi ko Congo bola na attentivement. Il y a beaucoup de gens qui ignorent encore beaucoup de choses. Vous savez quoi? Quand ces gens-là sont arrivés chez nous, ils nous ont amenés Nzambo ya bango, na bateau, na mikanda. Tout le monde a mis sauté. Nzambo ya bango ya ki na mikanda, tout le monde a preuve. Tout le monde a dit que non. Allez, kacha wa salaki bo kuta. Na ubwingi, na chicotte, na matraque, na revolver, na poignard, pour na nini. Donc, biloko tout va y la biso ba arme blanche ba nini pour na ko grimacer biso. Ko grimacer biso. Keba! Allez, toi. Il faut zawana. Il faut yoka. Le amen. Amen. Tout mesana na. Et ça qui par la force. Les royers par la force, bah yeba ki ba ko kuta ba koko ya biso ba zaki ya kokoka. Ba koka spirituellement. Mais il fallait nettoyer ma cerveau na bango. Vous avez rappelé, na sena lobango kala na zongi. Ne ba yeba lobi to banana nous nettoyer ba cerveau na bango, to bungi sa bango bo bango. Pour être bo bango est puissant. Bo bango spiritualité na bango yang mo te protéger bango, yang bazana puissance. Alors ceux qui te longo bango to séparer bango na ba oya bango to ko sa bango facilement. Ba koma nyama na biso. Ba koma bibwele na biso. Ba koma les inutiles. C'est là où vous êtes maintenant. Nous sommes des inutiles de bosso na bango. Comment ba komi sa biso ba inutile? Ba nani ba komi sa biso ba inutile? Eza banguna na biso. E banguna na biso wana ba linko tika biso te. Ba ko tika ka biso pe jamais. Pour na bango kwa vana même. Et l'autre kabola biso na bango reconnaissance. Oh biso to kosala nango na ba protecteur na biso. Bato ba ko protéger biso, bato ba bundela biso ya mitumba ya butu to na moyi nde bango de to longa na biso mongana yo tala to trop faible. Trop faible en tout parce qu'on dépend quelque part, on dépend d'eux. Non, oh donc je dois faire ça, je dois me référer. Ah, na école qui na classe, na lewaka. Oui, je dois faire ça. Na lewaka, na monoko ya bango. Culture nanga eza annexé na ya bango. Mais c'est bonjour boye bango. Basara tout que tout dépendre na nyonso. Religion, ba yebi biso ba de tout dépendre na bango. Po mode d'emploi rien le blacabino, mode d'emploi religion, moko na bina yebi yango te. Ezala ba politicien, ezala ba pasteur, ezala ba évêque, ezala ba nani, ba imam. Oh aye, ali naza imam, nazali pasteur, naza bishop, mais yebi te pona ni na koma bishop. Nana tine ka koma imam, nana tine ka koma pasteur ou évêque. Akoma yango par obligation. Ba obligé ya koma yango pour sala la bango sala. Et alors, ces gens-là l'herbe, il y a qui va une idéologie. Il y a qu'on endormir biso, il y a qu'on effacer biso. Non, ce les anakatami tout na biso va reprogrammer en haut. Vous savez quoi? Ce qu'on raser non, je dis ce que dire. On raser en haut, au thème comme monsieur Sika. Donc c'est à dire que oh les gars qui les bosso, va effacer en haut non. Au comme qu'on l'a oh il va programmer yo Sika. Au tika en haut. Et ça facilité. Oh ba muto atiela awa fasaki o atiela kiyo yende ya lisusu ko longola ngo azongi so ya kala lokuta. Est-ce que vous comprenez très bien? Muto yo zaki disque dire na biso cerveau na biso mémoire na biso ba âme na biso a effacer yango
et comme il y a zéro, à reprogrammer en selon bango. Et bah, contribution on a 4 tout. Tu dois vivre selon ango. Est-ce que biso to batato beleli na biso ba kombo nyonso ba yela ki biso pote ba kombo nyonso ba yela ki biso ezalaki na idéologie que ba effacer biso ya bosolo. Ba tela biso ya lokuta. Et bien vous la siko que non tobelela ye tobelela Lucifer a la biso na passion. Non, Lucifer n'a pas intérêt ya la bino nango. Pour être dans le programme na bango et c'est là que vous avez ce que vous êtes aujourd'hui. Na projet na bango à court, moyen, à long terme. Nous sommes ça, il y a où nous vivons aujourd'hui. Pasteur Violelo. Alors, l'herbe yaki, balobela ki bidon. Non, couper ba lien. Benga banko qu'on a eu un bandoki. Bois qui sa bango parce que baza ba mort, tika bango. Mais ben ko présenter ba mort mosusu. Ba mort ba ko lobela yo ya bango ba bite ya ba mort ya biso ba exista ka belela ka bango ba mort ya bino ba kenda na yo kamote oh laissez les morts enterrer leurs morts laissez les na yo ka te makambo na zo ko lobela bino ba loba ba laksa biso mais lelo biso tena musu ko sa bino ni bande ko mawa na ba o nyonso balendaka biso te o baza hier o balendaka chaîne na biso te eza passe mingi mpona bango biso toyaka kaka oyoki émission zwa yango tindela ndeko oyoki émission lakisa ndeko ndeko bebisa yo ndeko na ngai finga koko na yo bafinga bakoko no bando traité bango même bafinga même kimbangu ndo kimbangu wana ndo kakufa na ete bango babele na kai e bongo zo bele na bible yo lute wana babele na kai akufa na ye zo bele na za vivant ba te ya biso na vivant aza wapi pour évoluer kimbangu akufa kenda na ye ya bino bo bele la kaza vivant aza wapi bo bisanga que non ane sika boy wapi bokeba bande konanga bokeba bokanga très bien. Tout se paye si bas. Ndeko, bako sayo, yebaka, bato yo finga, bato yo boakisa, ya yo, makira na yo, yo boakisa, yo lana makira bato misusu, bino na bango bozana lien mokote. Bebe show kata ba lien, yo na bango bozana lien mokote. Ozo lien bino ezate, même ya sang, même ya nini, même ya ezate. Mais tout n'était pas. Mais quand tu as un lien, si on a un lien, parce qu'il y a une continuité. Il faut continuité ça. Les mêmes choses, quand tu as un lien, voilà, tu as un lien. Bon, sur le tété, tu as un chrétien. Chrétien, ni un chrétien, ni un mon chrétien ou ta wap. Et bandela wap. Nana bimisango. Nzambe. Christianisme, nzambe. Comme musulman bango bata nzambe, orthodoxe bata nzambe, pentecôtiste bata nzambe, des protestants bata nzambe. Donc nzambe ngwa kabola bilo ba bele ba groupe. Nzambe ke na bolingo akosa bina kata na confusion. Nzambe na muta confusion te nzambe na muta bolingo. Comment kabola bele ba kombo ebele. Non, nzambe za konate. Voilà, yoka. Ba fingisa yo ba koko na yo. Ba maltraita yo. Ba maltraiter ba koko na yo bazo maltraiter yo kaka ye muta ili nzambe o mituna te papa maman yo kanga très bien lelo bo retenir bande ko boza pobo kanga makamana zo loba retenir ceci nyonso oyo finga nyonso oyo traiter bango bandoki yebaka ke yo ba retraiter yo ndoki yo bako finga yo ndoki yo tata ou mama oyo ba yebisa yeke na lelo a continuera kaka kobelela bakoko wana bandoki to kata balie yebake ozana protection mokote yo ndeko za wona zano ka dans l'air batiko ka dans l'air bakato ba lienda donc ça veut dire que amne se kenda amne kele pas Lucifer amne zana pas le souté pote bakato ba lien na bato sengela ki ba battre na milimo na yo na milimo sengela ki ba protéger milimo na yo ba oza nango lisuté boye bango bo oza na protection lisuté
Mon peuple, nous, ce qu'on met maillot, comme maillot, à gauche, parce que, mais c'est ça, vous allez le sauter. Pas 4 mais c'est ça. Bah, 4 ans, donc, maillot, vous allez le comment on dit, au cas. Mon peuple, nous, c'est un peu, ma 4 ans, c'est qu'on a bin ça, yo. Côté quoi, c'est comme moi, si j'allais mettre quoi, joie aussi, pour aux alaka, n'a pas libre, c'est ma joie, ndeko. N'a pas terme le verset biblique. N'a pas terme le passage, il va dire non. Bon, là, moto ya koma kiango, mundele moko ya koma kiango, ajouté, naso le labino. Oh, il va se inspirer dans le labino. Pour te ban koko le basa kolela. Ban koko ya bino. Oh, c'est vrai que va battre la bino. Basa kolela. Voilà passé na biso. Voilà malheur na biso. Voilà misère na biso. Et c'est que bandi. Et c'est que côté. On te pèle la camoufle ou n'engaye. N'a le côté habité. A changé sur 1000 églises. À côté de la Bible. À côté de la Bible. À Luca. N'a que le wab. Et qu'on a passé là. Baker balek na bino. So bozo chatemon. Ba ningisi biso. Bomoni yango. Kai katani. Donc, bo chaka baker balek na bino ndeko protéger et le qu'on a biso. Na éviter ce qui nakora monokoni tout le temps le blabino que ce qui vous a baker balek bazak bazo mona que vous attentif. Mais tant que vous valez rien, beaucoup mona ta on ne sert pas et kati après je ne vais tester biso. Alors ceux qui vont tester biso ndengo les ali que yago sabino que non bokeba non c'est ali ko sala mapote bino bozo négliger. Bon négliger tout na bitumba ba ko sepela tele makamo na zo le bino. Ba ko sepela te ki ngala bango to bunda milimo na mito bunda ngala bunda la milimo na bino. Moko na bango ko sepela ngo azate. Ba tika bango ndege wana. Siko yipa ya ko récupérer bande ko ne wana. Il fallait pas zana ba ko ba inutile. Mais on a zo koloba et de permettre que moko na kate na biso ayeba nzela baka na kosama ki mingi na boye tika lelo na lukanzela ndenge ni. Donc ça veut dire que oyo nyoso awanga na ki ba oya ye oyo nyoso afiga ki ba oya ye owanga na ki bango yeba ka ba owanga na yo owanga na bankoko no mona bamba inutile yeba ka yo pe ba mono inutile ofinga ki bango yeba ka pe yo ba ofinga yo karma yango wana banso azomona ndete te nga na finga bakoko na nga te nga na zango santo nga bana nga te bakoyeba ke mama na biso koko na biso yeye na biso tata na biso azosambela tika ba te mon frère te ma sœur te karma tu dois payer yo pe bakofinga yo ndoki bone tenir yango lelo ekozongela bino oyo kite matali bino. Alors continue à appeler bango andoki continue au finga bango yeba peke on vous a menti bamba kosa ki bino induisa ki bino erreur pour te bo finga ba oya bino bokata ba lien c'est comme vous avez un lien ta mon côté ba lien vous avez un côté bo komika mitele ngana bo komika bo dans l'air ba muso ba quand ça que non c'est une aventure mais c'est la vérité vous avez en l'air muta protéger azate pour bateau ba sengre ba protéger yona bango so bo kata na ba lien vous avez un côté yona bango nana ko prebo pour pour nani pour boya lien na ye pour boya au-delà zali aya ko ba akobundela yo au-delà zali aya ko loba ke te o mona nanga yo te boni parmi bino o ba yebi bakoko na bango boni parmi bino o ba yebi esika bakunda ba oya bango rien musa bosana na vie na ye nenga za wana ayebi mutata moko te ke famille nanga non biloko le taliete ye kaka ba fête fête de nini 8 mai fête de la femme nini wana fête Noël bonne année kaka ndeko sa vie donc jouissance dans jouissance mazo bosana ke eko kanga yo ndeko na ngai mwasi to ndeko mobali matondo na bino voilà. Mokili ezali kozika le monde brûle. Alors ma kameza ko la biso liboso batebele basa ko yeba te malheur à ceux qui vivent encore on va vivre encore il y a ceux qui 20 ans 50 ans en arrière vous avez bloqué vous yeba ki teke era verso boya beaucoup parmi vous ba yeba ki teke to comme na era verso Tito loba to baneko loba to koto kote la era verso mingi ba yebi to tuni to kote era verso ngo kan ayebi la ete ala ki diba
comme la est la vérité. Et la vérité, mensonge collecté. Voilà ce que vous voyez là, la carte qu'ils ont tourné. Comme la est la version, est la vérité. Mais bango, ba dongolo misobolanda. Malins qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait? Là, il m'a dit que comme la est la version, et m'a dit que l'hégémonie occidentale, là, bango, s'il va créer AI, intelligence artificielle. Oh, bah, mingi, bah, comme il peut s'appeler na carte nango. On va pas dominer bidon. Bon, il peut ça na carte nango. Donc, si quoi, pour nini, boye, bah, ma belle, bah, on te comme le doute nango. Et bah, le bagage qu'on a affaire ya boye. Et nini, et affaire, on est, ya sur. T'es dans la kutate, et ça aïté, aux landango, et ça aïe. Na bino bana na nzambe, bokoti na carte ni bourgo na bango. Pour nini, bah, que de na bino boye, bah, teke, tango na bango esili. Pour te voyez que tant na bango sili baza ko kuzinda ba dinosaure baza ko kende yo pona yo ozo considérer bango baza bato donc ba ko kende na yo longo pona tant ba ko benga yaka mbongo yango yaka to kende o kende mais tant que bokeba ba ko na suka soki oza mayelo papa sal ba ki biso to keba ba ko na suka ozo benga ngabo poto kena ete na okena ngato kimi obate ni mulimo na yo mais so oza ke formité oza no Hollandais. Pour me cela qu'on l'a beaucoup vivent encore l'époque où il y a tant où il y a poisson. Mais nous sommes à l'ère du verso. Et la vérité. Bah, il tout fait et la vérité. Bon, on a très bien. Bah, il tout fait en gros. Bah, il y a AI. Intelligence artificielle. Pour bah, tchabino kabakata na confusion. Et bah, il y a que surtout banana nzambe. Au bureau, vous êtes censé vraiment vous la première. Il y a rien bah mayele na bango et vous êtes bodo quoi kata liboulou. Vous restez toujours dans ce qu'on vous a fait avaler depuis des siècles. Vous tirez quand la kati lango. Oh te de bobima ba ko mi limo na bureau ba ko la boya na na zoyoka. Na zo kwanga. Non, tika ba kamuno wana tika ba kamuno na kamuno zo ba biso wana. Ngala mesana na kabo. O mesana ki na area poisson. Nous sommes plus à l'ère du poisson, nous sommes à l'ère du verseau. Et la vérité. Confusion. Na poisson, na mensonge. Est-ce que vous avez bien compris? Maintenant, on va comprendre, si vous restez ignorant, restez, tant pis pour vous, alors malheur à ceux qui suivent encore la religion et la politique. Parce que beaucoup na kati na kati na ngo wana titsana yo kana na politique ba lubini no e zana yo kana pasteur wana teini no zana yo kana chanteur wana yembe ni no papa tu es là dedans on va quitter. Restez toujours, comme vous êtes dans les TikTok, vous êtes ma fou, restez ma fou, restez dans votre ambiance, je sais, c'est bien bon. Vivez, on vit la carte la passé, amen. Quand tu es présent, dans ce présent, tu as vivre les lots, tu as besoin que yopo yebake. Non, tu as un temps présent. Où il y a passé, c'est là qu'il y a ma baie. Et le temps présent, zalaka attentif. Zalaka vigilant. Zalaka prudent. Que bazamoli mona yote. Vous avez bien compris. On va comprendre TA matalié. Alors, tout ça qu'on va micro banguna na biso bangone ba teleke biso makambo nyoso balinga ba sala tuke ba tia biso na re ba konti kote biso na kati na mpika kani mobulu ya osarate et le long on vit toujours dans kati dans le passé mais biso toke déjà avant tout ça déjà avant to bi bolanda biso bolanda bangote. Amen. Allez, baluka, tournez, kata bango, zobambeli, allez, kata bango, vertige, le bango, vertige. Salabo, neko, oza dans le passé. Toza sukuna te biso. Te sinoke liboso. Toke liboso na présent. Oyo, ya, verso. Vous avez bien compris? Matongo bana Congo lelo ya solo ke ba milimo ya mingi na kati na bino eza envahi l'esprit ya lisi faire sa kurti rango azako man même na zoko loba misuku to bazo mona ngo ndile na perdre na bango temps mami bazo ba ko ndima ta zo likisa biso temps di kamuni wana le sengale pesa na no verser wana le bena ka verser wana ba kenini nana yake na verser wana mutela yake ofimbo muta boma ke bankoko na yo o atangisa makila o azo tangisa makila na mukili mobima lelo iye wana
Moussa, yete, nani, koma kiango. Ce sont des sinistres. Hein? Vous avez compris? Boyoki, kombo na bango, bango batwaza na kata makambo wana. Oyebi, malamu, oyebi no tobite oke tembe, tika tembe ale kende. Alors, tout ce monde qui se passe au jour na kati na Kolo Congo, ezali ya pasi mingi, tokena no na kati na, chaque fois na prometara bino ke na koya, na koloba, et puis na kobimisa ba image mususu, oyo tona ko rappeler na bande ko na biso mingi tona kati na biso ya koyeba toza banani. Et loko nini za ko sala kelelo toza la bloquer. Est-ce que biso vraiment essayer toza la bloquer le corps bango biso to banani toza ba Congo. Bena Congo, ba Congo. Kongo kombo ya Nzambe ebongo yo tata oza wapi toza koyeba te esika nini yo ozali soko yebi te ko ozali mwana na Nzambe soko yebi te ko oza au royaume du soko yebi toza mwana na Nzambe ko zala passe mingi pona yo parce que sorry mwana na Nzambe azalaka attentif ya koyeba oyo nyonso baza koyela yo. En l'an 529 de l'ère du poisson, le peuple Bakongo, guidé par le prophète Ganga Tuti Diatia, s'installe sur les plateaux Zazabumba, terre du peuple Anziko. Ils nomment cette région Congo Diatete, en mémoire de leur ancêtre Kulu Nimi Pansu, le forgeron primordial. Les bases de la civilisation Congo dans Timansi, le pays de la promesse, commencèrent sous le règne de la reine Ma Kengemasa. Cette terre fut nommée Congo Dia Tuku ou Congo Dia Tete, le Congo des origines. Le Congo Dia Tuku était situé au nord du futur royaume de Congo Dia Totila. Au cœur du pays Sondi, les provinces de Sundi, Bangu et Okanga ou Okabambu s'érigent autour de Kounou, symbole du pouvoir et de la chefferie. Pou, en Kikongo, désigne le chapeau royal. Bou, l'océan sacré. Là régnait Makengemasa, reine-mère Bakongo. Elle gouvernait Sia-Congo. Les ministres Né-Congo, Masundi. Alors que le peuple avait quitté Zimba, il devint sédentaire. Le déluge de Zondo entraîna l'éclatement du Congo Diatuku et la formation du fleuve Congo dans la région actuelle de Zadi à Congo. Le symbole du mouvement migratoire devenu sacré fut le Kodia, le coquillage, symbole de la cour de Fumu Kuma Kengemasa. Il expliqua de façon imagée l'origine des premiers ancêtres et le chemin qu'ils suivirent dans leur migration. Sous la conduite de Ganga Kolonsi, le peuple Bakongo atteignit la montagne sacrée appelée Mongo, Wakumbagudi, et jeûnèrent pendant 40 jours au pied de la montagne pour se purifier. Ganga Zambi Kembo Wamoneswa gravit la montagne Mongo Wakumbagudi avec 12 vieillards. De retour au pied de la montagne, une pluie tomba, en guide de bénédiction divine au peuple Bakongo. Des éclairs tonnèrent, puis le Congolo, un arc-en-ciel apparut. Gozulu Zavua, 9 aigles géants survolèrent la montagne. La divinité Bombaloa. Pourquoi Bombela Bino Makambo nyonso depuis des années to balako ye bangote? Et pourquoi ils ont Manelo de servir leur seul Zambi Kungu, Congo Kalunga Bumba, sous la guidance du grand esprit Congo, Mwanda Congo. Ils s'engagèrent à protéger les terres, porter la lumière et protéger les terres. Mwanda Congo confia alors les lois sacrées Congo, appelées Kodia Diamoyo, au grand sage Ganga Kisikembu Wamonesua. Voilà, nakanisi boyoki yango très bien que au commencement nini makamunini ezalaki na kati ya bankoko na biso bato wana bayebaki Nzambe baki très puissant et loke bangisaki mundele nde yango wana ake ko étudier yango ndenge nini tokosala po ete tobotola bato oyo kibokonzi na bango tobotola bato puissance na bango et voilà na kati na ba recherche wana batali ke non poto za bango fona tokene na Nzambe ya lokuta po ete tolongola bango molimo oyo ya protection ya puissance baza nango oyo ya lien ya ba lien baza nango na bankoko ya bango. Et vous avez bien compris. Donc ba lien tozalaki nango na bankoko na biso ba empêcher ba katango non ne suis plus ça on a bango te on a baza bato bakufa na bango on a bango te. Donc voilà la situation que nous vivons aujourd'hui. Pasi na yo uzokoluka esike banda pasi na yo banda wapi pasi na yo banda wana poti o reconnecta ba oya yote
o baza pemene na tata nzambe bazo talo na mosika baza ko regretter mwana likambo bana likambo dini tala ndenge baza ko nyoka bango balingi na bango biso te ata yo soki mwana bino maman je veux plus de toi mais non tu veux quoi non mindele baye ko joyer po te bakende ne bakende ko placer quelque part mwana na miso na bato so lui tete tu n'es pas ma maman allez bato ba profiter bakenda mwana wana rapidement te pour moi na yo moko azo wanga na mama na ye azo wanga na mama Congo lui tete tu n'es pas ma maman tu n'es donc abe alingi te na miso bon allez tu vois tu maltraites ton enfant tu vois et voilà allez on part avec c'est fini là ke kuna baba niko maltraiter baba niko nyokola et mwana wana komi au service ya ba wana pona nini pour te mwana wana azalaki na connaissance te ayebake te waza mama na ngai ezala salinga mabele no apinir nga mais akotika nga mosika te na nyokoma. Est-ce que vous avez bien compris? Ce que maman mosusu s'en foutait na yo alors lero mitike pa maman mosusu ben mingi bozo koyoka masolo bakoma so baboma bango badokta bana ebele na Afrique bazwa bana ebele na Oxfam Oxfam na bango banini ba Caritas na bango Croix Rouge Croix Jaune badokta bana wana balimu wana mokili bana bakanisa bakene maboko nani maboko ya mundele te a fait semblant tu es joli hein tu ake wana commission nyama ebele bakomisa bango banyama pote bayeba kite ebino bozo koyeba oyo aza koyoka aza koyeba mazo salela ngote malheur en lui malheur ekozwa kaka ye ya solo te be na Congo Lucifer azali kosala nyonso po ete lelo azwa milimo ya mingi na kati na bana oyo ya ye oyo baza koyeba te botala nini niveau tokomi nango tokoti na kati na Congo na totila totala makambo nini eza koleka na Congo na totila image na kotiela bino sikoyo eza image moko po boyeba niveau nini tokomi nango totondi l'église totondi na bapolitique mais na kati na mituna biso bonzambe eza te bolingo eza te bonzambe yango na bolingo alors ti bonzambe eza te bolingo eza te alors nana komisi biso ndenge wana ye motelaka biso nzambe ya lokota alinga tokombala nous sommes alors l'image on a retiré la bino ezali accident moko elekaki na kati na ba Congo avant-hier accident salami ba carambolage ya kosakana te bato bakatani tolakisa nyonso tout pour vraiment baocensuré biso donc c'est-à-dire bato ebele bamonaki image oyo vraiment esali bato mpasi ya komona mais bandeko na bango bandeko babe na Congo bazofilme ndeko azobenga bakatani koto nyonso bakole katani maboko tout ça azobenga boegede ye azofilme ye bomoi esika yango esika tokomaki wana tokomi wapi alors tomekana kotala image na testa yango bien po ete bomona nyonso te toza na loma awa justement na parking na bilomere awa ozomona remonte oyo tala événement tala événement 1 2 3 4 ok obevene bandeko bazofilme bato bakatani incroyable mwana tala image yango eza te bato bakatani kokatana bandeko bazofilme bato bazoganga bato bayelaki bino bonzambe eske na bango mwana mboka na bango bazalaka boye ke moto azokufa obe asauve ete azofilme voilà boza koyo makere balekele s'il vous plaît na mundu okoyo nzambe me bazosauve te voilà kare moko kuti bamituka ebele tala boye tala boye
moto azali kokufa bango bazali koseke tala boza komona toza na route nationale donc azali na bawaya badekole bakokufa te tout justement na batamunu dilomele descendre oyo makasi kala événement na remorque oyo esili près repasse bamituka ebele tala donc bato bakufi makila incroyable voilà tona kotala koloba est-ce que bato baza bahumain est-ce que baza na moralité encore est-ce que bato oyo mosu alobi kuna nzambe mais kende kosecourir bandeko na yo mosu aza na mamosu okanga esigasika makila mpo na hémorragie okangi ye ke makila konde kobima te noki ta kokufa rien baza koganga kaka bazofilme bango nyonso na smartphone na maboko bango nyonso bazofilme moto modali wasoza coupe so agani image nini voilà est-ce que vous comprenez ça et là okomona dimanche ake na église nzambe akomi kobilela nzambe mais nzambe atia le prêtre bandeko no bango wana sala ta secours mais ya kofilme ana somo te bomoni sikasika Lucifer akoti na kati na biso somo baza nango te donc ça dire que nyonso ezoleka wana baza kuna te mpo na bango non biloko wana eza te et ça n'arrête pas là bandeko botala tokenda kaka toujours na Congo boyokana bandeko na bino ndenge bakomi kobomana toyoka Monsieur, comment on a Mbaya Odo. Nani? Mbaya Odo. Mbaya Odo, fandi wapi? Nabana kingasani ya veni Bumba. Bumba numéro 3. Numéro combien? 3. Numéro 3. Oyebisani tokangi yo? Oui, Bukani wako na dossier crime. Kwa dossier nini? Ya crime, hein? Bon. Minduki oyo. O simbio, na ba munition o simbio. Minduki o simbio. Tongo na ngobie. Na masasio. Minduki oyo. Voilà. Nani? Munduki oyo, non plasa na musala. Ile mkola ngo nani? Ngai. Yayo, osala ngo musani. Ya crime. Ya crime. Bon, et bongo mibale oyo etikali na se oyo. Mibale etikali na se oyo nani? Oyo kani na benga kango epave oyo mosusu ya ye. Mais nyonso ya ye nani? Kanina nde nani? Ah, kanina nde yeyo? Yo kanina? Tala, kanina yeyo? Monsieur, yo nde kanina? Komo nani? Lufulabo. Lufulabo nani? Gentil. Ok. Bon. Na minduki oyo bosala yango oyo. Bosala yango misala boni oyo na misu na omoni bato bakufi. Na woko ya kongo nini na yebeli kwa. Tende boyebeli te. Na kosala boke sala. Na jina na bosala na umeli pe na ngote. Umeli na ngote. Osala combien de mois? 4. Na sala 4 coups. 4 coups. 4 coups. Oza policier. La policier de la civile. Wa civil. Et bon munduki ozome mosomo yango wapi tozo yango wapi? Munduki oyo na zwaki esprit ya devozo yango pa chef de place na XB no bote ma awa to kota place bobo ya ibo kota wana. Et pas nani? Chef coutumier. Et pas chef coutumier. Nganga wana. Akabela ki yango. Vous payez combien? $300. $300. Vous êtes policier? La police, la ville est civile. Vous êtes soldat? La ville est civile. Vous êtes civil. Est-ce que civil, vous avez le droit de comporter armes? Tu hein? Et puis qui ça m'a fait? Bon, munduki vous avez un beaucoup na-haut. Vous avez un crime boni na ville à Kinshasa? La ville 4 fois. 4 fois. Na commune na commune? Commune na Sélé D. C'est la salle dans la monnaie 2 fois. Dans la monnaie. Yona nani? Na Kaninda. Kaninda. Yona Kaninda. Ok. Na mo toujours qui monte côté ya nini ya triangle. Le triangle. Nous sommes wapi? Côté ya camping. Côté camping. Bon, si vous avez 4 communes, vous savez, ça va pas coûter combien, combien vous avez massage? Et on a eu beaucoup déjà juste dans 4 personnes. Là, où c'est la manière pour que les capable ou un militaire.
Oh, tu as kabanga. Tu as aye chef ngai net ataka na yati na sala buye na sala yende mutaka na mamu. Bon, vous mettez combien de personnes? Non, kabanga na ipia boma papa na mwana na Pascal. Malembe. Comment on dit? Kabanga militaire. Kabanga dans na sala piston. Abomana. Papa na mwana Pascal. Papa na mwana Pascal. Vous avez dit Passe na mawa. Non, tuzali na ite azali na Chamboyi na Patrick. Yami bale wapi? Yami bale aboma na nini? Na Lonoir. Wapi? Lonoir nzela nini Bikanga. Nzela Bikanga. Aboma nani? Aboma soda mo parce que banda ko s'imposer et puis le beaucoup tanda ko ngaiti. Voilà. Voilà bandeko, là où nous sommes arrivés avec nos frères, des criminels. C'est-à-dire que bango pour na bango est un normal. Pour na bango est normal, c'est-à-dire que basa sur mon limoté, bandeko botala. O to tie la bino. Na éviter bobe ngango nyama to bobe ngani. Bota. Oh boza ko mona ezaba nyama te mais ali ba. Ah, pasi na mawa bandeko ya komona niveau ni tokomi nango to kanan audio. Bo kanan audio ya tato ya sokoloba. Merci beaucoup, j'espère que l'image est au monde. L'image, oui, salami, et salama. Justement, Air Force. Air Force. Oui, j'ai Air Force. Je m'en ai dit que papa Zio, je suis venu au monde. Je suis venu au CHP. Il va signaler, il s'attend que papa diront ce renseignement. On a pour contrôler le territoire, pour de la vacances, pour la mapécapeur, voilà. Ça ressemble à Bissau pour nous reconnaître les Bissau. Alors, on dit, mais nous avons des amis soumis réellement. Les alliés, nous autres, à Batou. Les alliés, nous autres, à Banamiki, Papanzi. Les pensions, on a y'a sur le camp, nous avons des pensions en Gombe. Quand on a des pensions en Gombe, les gens ont des pensions en Gombe. Alors, nous en avons un moment où nous avons partagé voice pour message pour un groupe de puis un groupe nous pour des communes sur qui nous ressemble à l'eau qu'on a oué. Bah, bakotala, c'est tout mi bapanzi, faut pas perdre fier kango mingi. Bapanzi et kokota na bébélé, ils a bapanzi te, ils a bato bazoki na pe bande kona biso, bande kopé boy bakobomba bana, tinda la bana te, ya miki na babalabala te, c'est dernier temps. Bato mabe bazotambola mingi bazoyiba bana bamama ebele bakongoki na koyiba bana ta na banzela ba classe tosengi ete mutu nyonso ayeba kozwa charge koyesa libota na ye ayeba kosinzela mpona vi ya bana mpe bato basambela mingi otala neti boye. Voilà. Voilà misuni ya batu bakomi kolesa bandeko tant tolobaki ke bato bakoma koliana po ete Lucifer à côté na kati ya mitema longoli ba ame ya bato akomisi bato banyama akomi bato banyama bakobomana bakomi koliana. Voilà, voilà bandeko. Religion to pe église ebandi quand religion to pe église ebanda kala na Congo bomoni certes ekomisi biso bomoni sike ememisi biso babaki ke bandeko bayebi mode d'emploi ya religion te bandeko bayebi mode d'emploi ya politique te bakota nango ndele na wenze na zambe na désordre. Oh pasteur nga pasteur bishop man bakoma plein bishop tout ça avec plein bakoma nzambe nzoka te na plan na bango court moyen à long terme
Nous voici là, nous sommes arrivés. Et le Ngwala Biso Bolingo. Bon, l'église est entrée en Afrique pour nous séparer. D'ailleurs, au monde, l'église est là pour séparer les gens. Séparer pour régner. L'église nous décote sa division. L'église n'est pas là pour unir les gens. Oh, bon, on va créer division. C'est ça déjà. Division. Papa kebo, moi kebo, maman kebo, Moussa kena sima. C'est quoi ça? On doit comprendre te, nous sommes dans le mode d'emploi dans la religion. Nous voici là, nous sommes arrivés. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bande to beba retourna to salani ni mabese côté na kati na ndako tuza ko bele na butu na moyi bande ko bobenga bande ko na bino bazonga na kati na ndako bazonga na kati na mboka bakota na zamba te omone se boboye ko lokela biso zamba omone zamba sike kome zamba sike memisi bandeko zamba memisi bandeko ko liana pona kati zamba boko liana te. Tant que vous avez des bandeko, bozonga na mboka, bandeko, toluka bankoko na biso, po bankoko na biso ba laksa biso, mwana keba, oyo, musuni ya mutu. Koko na ko batelo ko na musuni ya mutu te. Po ya lia ki angote. Nzambe tata ko batelo bitana ko simbo te musuni ya mutu. Mutala. To sangi bodi. Kuna mutu bato za ko mso za ko seka. Yo ke l'hôpital ngai pasa ona mbongo affiche ona combien wana tena mbongo te bozelani wana bolingo ezate mais remone mamsudo le comment on appelle encore le médecin là aza pasteur remona pasteur mobimba malbino zelani wana aye wana oh masu mwana sengelaki bamsu akena mwana bar sengere bar réanimer ye comme ka boya tali ka famille angoga tina moko ta ba boya kena mona bembete asi même le ko simbate parce que mort clinique za la pe simbi ata ko simbata amoni da for ba na mbongo bo za na mbongo kuna wa bon ça wa mbongo te bo ça ba to ya bon boya kena ye bembe njote mtabomi ye wana ye mtabomi ye wana. Est-ce que vous comprenez ça? Tout le monde biso toyela kabino bolingo toyela kabino séparation te toyela kabino relaxa bino bolingo o ba nkoko na biso bazalaki nango mais bato ba komisaki biso ke to belela bango bandoki bazaki na mission na bango et mission na bango ba réussir yango parmi beaucoup parmi vous bazwa ba amna bango esekenda na bango donc ba wana ba tandeki ni oteye akoya nete akoboya ye pela ko be mission na biso boy abno sala en campagne. Ah, bolanda ka été avant venturier, bolanda été, bolanda ka nga popo yela mbongo. C'est ça. Biso zo, kana zo bunyela, mundi mona bino. C'est important. Tout bu mundi mona biso. Mon ninge jobu la côté. Voilà, le monde est en guerre aujourd'hui. Alors mes chers amis, il faut que c'est à nous ben à Congo, to meka koyeba, ndenge ni toko tika kata distraction à zamba te. Bitumbe côté na kati na mukili, bitumba makelele ya zamba. Biso sana zamba te. Biso bana tara takimbangu na ntumu na bane longa tona zamba te kwela biso makele la zamba te makele la zamba to tikela bango distraction la zamba to tikela bango tolba keno en ce moment qu'est-ce que nous devons faire na moment to salani bango bazala bitumba na bango kuna na kata zamba est-ce que bitumba na kota na mboka est-ce que vous avez très bien bitumba na yela biso na mboka te to se préparer to saranine bon alors to dépendre na bangote na bitumba na bangote to luka bakoni to sangisa bakoni po ete to la moto na biso na kati na mboka to ke so na poto ke na zamba te. Est-ce que vous comprenez ma question le bino poto ke na zamba te to la moto na biso to vanda na biso apote biso na zamba na to ke na esobe de sebo ko luka bakoni banzete mo to ya nango to vanda nango poete na zamba to kokota te to boyo okota na bitumba na zamba o azana mayela ko sosola asosola comme naza koloba. Voilà bande combat dans ce mekolo Congo. Alors ces gens-là se battent aujourd'hui bango kuna biso to lobi. Est-ce que Batouane va au bout de l'année?
bato bazobunda bitumba na zamba kuna projet na bango ezali pona mama Congo. Est-ce boyokenga bitumba baza kobunda na zamba eza pona mama Congo. Et mama Congo ayebi azotala est-ce que bana nga bayebi ke bato bazobunda kuna bazobundelanga bana nanga bayebi ke bato bazobunda kuna na zamba bazobundelanga boyebi yango bazobunda nani akozwa mama Congo po ete bomengo nyonso ya mabele aza nango oyo ezokolisi ezokolisa mokili mpo mokili ifo emela mabele ya mama Congo. Alors bitumba baza kobunda ezali te mpo baluka nani akozwa mama wana akoma penake no mwasi na ye ya ndako. Est-ce que vous comprenez très bien? Bolanda te bazokosa biso na moment oyo biso to milengele bandeko na ngai toyebake oui. Soyons conscients comme Tolobaka. Conscience de chacun. Toluka toyeba. Oui, mama Congo, aza mama na biso, esenge na biso, alors to sala ndenge ni to na bitumba o ezako ya, baso luka ba sala ndenge ni ba sala ba recoloniser biso encore. Yango na lubike bazo bundela mama Congo. Soki ngana yo toza mayele delote bandeko na ngai to ba garder biso encore plus d'esclaves. Toko tika kaka na bo umbu. Pour être bayebi bazana ba antenne bana ba antenne na bango na bato ba kota bango idéologique yo kozalaka wana pasteur yo za wana évêque yo za wana imam yo za wana boy bato wana nde bazo sala na bango pote bato wana ba rendre bango service ya regarder biso na état tozala ngo ba sauvage ba rien ba vaurien ba inutile. Vous avez bien compris? Vous comprenez bien? Et pour tout ya to quoi le boulot wana te to ba on vous a compris. Non, on n'a plus besoin de ça. Non, tous à conscient parce que bitumba zamba wana so que nenge bazo bunda wana to risque que ba ko côté la biso awa yo do distraire biso po beto yeba makaboza ko leka kuna na zamba te to se préparer te to za distraire pour te to zanga mai ko melbeto le toka mai to tsana ndaku to za to tsana ndaku. Voilà. Est-ce que vous avez bien compris? Matondo la bonne chose à comprendre parce que na moni bato bene baza wana bazo comprendre et so senga moko na biso makanisi na ye atia bo moto kucha makanisa bo nyamate kokota na kati na zamba na bitumba ba nyamate yo zonga na mboka esika ba oyo bazali benga bango bankoko bo yako bo vanda ko bankoko bo lobi nini okomona bango na bo moto bo ete. Mais comment on a bango na baction ba ko salbi bazalanga ko na zo banga na ngelo côté oui bazalanga na simi dans la peau tata kimbango dans tout monde azala wana là na za fier parce que na za na ye na za fier parce que muinda na ye donc ngengisa na ndako nanga na ko dépendre na muinda mupaya te ezala ba biloko na bango ba sala tete ngana zo dépendre na muinda oya tata kimbango. Nazane pe nanga parce que nayebi ke ba pesa nga epe oyo batela nga na tanga bitumo to kubunda nango po bango ko ba pesa ngo ba ko ba ndinga kubunda na yo ya kubunda na bango ya ko pesa nguya kubunda na bango. Vous avez compris? Matondo on se va causer ce nous soyons prudents et vigilants. Attention à la manipulation des masses. Attention à la manipulation des masses. Ba yebi ke na moment oyo bitumba ezali e batebele na bamboka na bango surtout ba pays africains mingi basi ba telemi bazo pesa na ba communication bango na bango bazo tela bango na moment oyo to ko sala ndenge nini soki loko ko le bisawa to ko sala ndenge nini soki mai katane kuna to ko sala ndenge nini lobela nga na biso est-ce que vous se préparer pour nango que lobby après avoir la dispute na bango wana après avoir bitumba na bango wana biso ba tete non bilo ba bolinga bitumba bolinga biso to bana na nzambe comment oser biso bitumba biso to bana na nzambe to boyi bo okenda bilo bo bunda kuna ese bo bunda ko za mabele ya nzambe ba bunda kate ba kotsa bitumba na mabele ya nzambe pour ba longola biso bo nzambe banda bokoko kaka bayela ka biso ka bitumba oh nyonso za koloba yango mpona mama Congo
Si vous avez tout ça, Mama Congo, on a compris. Mama Congo te comprendre. Aider biso Mama Congo. Tout le monde dans la bateau pour être une fois pour toutes. Bah mon abisso inutilité. Bah considérer biso pe na quatre na mukili. Mon kazo se préparer. Toza kunate. Toza luka banko côté. Toza luka tatu kimbangu te. Toza luka tombe la kaka muto la ki biso bitumba. Tosuka. Vous avez compris? Voilà, mes chers amis. Alors, tout ce que moi, je peux recommander à tous nos amis, la RDC doit revoir tout. Mon cannabis, c'est un moment où il y a une interpellation. Un moment où il est impérativement obligé de boya biloko nyonso oyo to salana bato wana. Baza bato ko collaborer na bangote. Baza banguna na biso banda mokoko na biso. Baza banguna na biso banda mokoko na biso. Seli ndeko na biso ka tete biso ka tozana bango batende kwa wana bobungi ko wana za ndeko na biso te. Toko za pe ndeko na bango te. Biso to mona makila so makila bato na maboko te. To mona ka makila to mela ka makila bato ya bana te, to dia ka bato te, tellement comme on laisse biso bana. Tellement comme on laisse biso bana. Pona nini pote boyoki te mapele na bino ezama ngongi boyokaka te mina ntango bokoti ke lelo ke bakota na kati na biso babana kolesa biso bandeko na biso bomutuna baquestion soki bokanisaki religion ezalaki wana pour vous protéger religion ngo eza wapi po mingi na kati na bafoyer bandako ebele na kati na baeglise ebele baledi ya misuni ya bato basi balesa bino na misuni ya bino n'importe ko balesa bino balibane libana lobi yango te libana loba na ntango libana azoloba ngo ke tolesa bino nyonso e ndenge boza wana boza nini liboso na biso tout ça le libana azoloba ngo nani azoyoka yango te nani azoyoka yango te ke libane wana ntango aza koloba ezosenga ke moko na biso aluka yeba mpo na nini ekomi babimisi baverité na bango folele ke Je suis libanais, j'aime passer du temps avec les filles congolaises ici au Congo. Ici, tout est permis. On ne vous arrête pas pour ça. Même si vous êtes dénoncé, niez les faits. Faites ceci. 1. Niez les faits. 2. Trouvez des Congolais corrompus comme témoins pour qu'ils couvrent votre mensonge. Et 3. Corrompre les autorités congolaises et vous serez libre. Ces autorités congolaises sont très faciles à corrompre. J'ai fréquenté de nombreuses Congolaises de tous âges. Certaines ont eu mes enfants et je n'ai jamais été arrêté, ni mes amis qui font la même chose. Apprenez-leur à utiliser le djemba et ils vous aimeront pour toujours. Je conseille donc aux Libanais, aux Chinois et aux Indo-Pakistanais de venir nombreux ici au Congo. Vous n'avez besoin d'aucun papier pour vivre ici ou faire du business. Personne ne nous contrôle. C'est nous qui contrôlons la loi. Bonjour, c'est Hassani, je suis Libanais. Alors, les raisons de Mawana Tolukina Bamsol Bagete, on est à Kambo Haïti. Mais qu'est-ce que l'homme a dit du mensonge? Alors, le mensonge est à mon côté. Quand on a la vérité, il y a plus grave encore. Il y a complicité à Bango. Il y a gouvernant à Bissot. Il y a complicité à Bango. Il y a un enlèvement. Il y a un organe. Alors, ils sont là-dedans dans les coups. Blanchiment d'argent. Alors, il y a un nyonso. Est-ce que vous avez bomba? Autorité ni la Congo a évité que Makambo Moutazo est 100% vrai. 200% vrai. Ben, inquiété les Libanais bon. Ben, inquiété les Indiens, les Libanais, les Pakistanais, les étrangers, on a nous sur la Congo. On a besoin, on n'a pas besoin de papier pour venir. Si vous venez autorité binon. Mais yo Congolais, qui est né na Congo, on va dire non. Té, n'a pas bon visiter chez moi. Oh, comment on va bimiser ma greffe? Oh non, mais non. Comment? C'est ça, mais t'as la Libanais. T'as les Congo. Voilà, mais le combat dans ce Congo, il y a solité. Nous sommes à Kolekawana, na Katima Bele Congo. Alors, mes chers amis, là, on demande aux autorités de revoir encore leurs engagements parce que nous sommes assis qu'on a battu et comme on dérangeait tout le monde. Et comme on dérangeait Bisso, c'est à nous maintenant, il y a Rotala. Ndengeni ne toluka bo Bisso, pote bango, baye la Bisso, nyonso to mona, na kati le Congo, pote ba garder Bisso, les tatos à la rôle de l'eau, ngala yoto se retrouver. Donc voilà, bande quoi. On te cause bino que Nicolas, nous sommes en train de bino, bâton va se considérer Bissoté.
Bah, constat, biso te pona nini, pour te baïbi que, bah, incliquer biso des choses dans nos têtes. Ma comment bah, incliquer biso nango, to comment qu'on dépendre na bango. Oh, il attend de connaître le boy, aux zones d'imate. Ngala zone ba ming ba ngaloma comme no wana le kuta wa papa ba wana. Non, c'est ça. C'est ça. Donc, et donc, plus avantage na nani. Les deux profitent à l'acquiser. Et plus avantage na bango. Voilà les ba nettoyer ba cerveau na biso ba comme ça biso oh ndeko na zo ko lobo ko ndimango te soki na yaki na che na komi pena mu soki mu pembe ndenge ni wana bike na beno mu pesa ba titre minene bo sala wana ndebo tonde ba tonde na kati na écran wa ah c'est là oyo oza bishop te oza tika to sungai tika to ideye allez tika wana allez mettez l'argent mettez mes chers amis mettez je suis là pour vous je suis là à votre service alors vous aurez du travail allez dépêchez-vous vous aurez des mariages vous allez vous marier oh oza malade ko sila lelo allez faites vite bocha bambongo allez bocha bamai bozo bamai na bino bocha likona ba télévision na bino bozo bamai allez moi je suis le grand soki nina lobe na bino nde bambama nde bazawana ya mwana yaka na ko yo kana tala lobi to chele mbongo na compte c'est compte ngo jani après ça te allez bambongo mbongo za ko mata mais pour le niveau ninga ka muta solo te pour le niveau ninga ka vérité te Bosoro bolinga te le kuta bozo kotsa bino na kati na mabele. Le kuta wone comme c'est bomi si bino comme c'est qu'on laisse bino bat. Pour le kuta. Et bomi mboka. En politique, le kuta. En religion, le kuta. Tel niveau de communant. Bana va s'en sortir te. Pour le kuta. Bana batangi bazuba formation à bien te, bakondi classe à bien te, le kuta. Pour l'un de basali yango, pour être garder biso toujours l'état sauvage. Et c'est-à-dire bango ba ko apprendre et pas ina biso. Ba yebi que toza au-dessus bango. Mais basali tout que non, to sa bango ba yebi le côté, bana histoire te, eza koudé. Toza na histoire te to yebi le ko moko te to dépendre na bango. Bondima. Vous se référez toujours. Non, il faut que tanga Bible en anglais. En anglais, va communiquer. Ah, ben, le côté là, on va monter ma yelle. Pasteur au pédale. Allez, mettez l'argent. Allez, voyez, kuna mbongo kota. Azaliawa, Kogialobi, Makolezala Nzela, Onga na balaye, Onga zala simanda kunanga, Onga la ganambetu mokonanga. Manque de connaissances. Mon peuple périt, manque de connaissances. Yangona voilà. Tout ça aussi là. Bazako lia biso. Bazako boma biso. Pour tout ça la connaissance. Connaissance, nous avons apporté. Combien on dit? Partagez. Binga bandeko. Invitez bandeko. Baya koyoka. Ninchozo bela bango. C'est toujours qui filme. Abeta un film de tchalo que n'importe entre le yoka et pas abeta un film. C'est dans le cas de ce moment to kende. Mais toujours le bino, on va bomber la kibino. On vous dit en haute voix. On va bomber la kibino comme ça bino boye. Moi na kubanga papa te. Moi na barabara simbira papa machette. Moi na bonne bazana na kido biso. Moi na yakana mwana. Oh yo. Oh nga yo papa nanga. Ayo la mama nanga. Keba na wa. On s'arrange à Bimiselo Mbeli. Moi, non, quand on a moi, note, Fukama. Moi, la Fouque, monsieur. Voici mes machettes. Ce moi, ça ne faut pas catcher le mot. Moi, là. Tu connais des gens. Tant qu'on a une église, on est tout raisonné. Tu as une église à ton côté. Tout le monde a quelques mamsous. Au moins l'église Morokuna. Il y a un église Morokuna. Mais tel est notre commune, église, chaque barabara. Église, ils ont bête à ma baffe le kuna, premier na bar. Et pas na bakunu na peu kuna, na ma machette. Bata ma kimi la quatre l'église. Bambeli. Et c'est bonjour comme nous sommes sabino. Bonjour comme ma terre nous sommes sabino. Bonjour ma tina nango ou pas. Nazotoka na moya ba projecteur pour na ko défendre ba amna bino milimo na bino kendete milimo ba na bino kendete boni ba partager ka émission nanga
boni ba recommanda ka bana na bango to bandeko na bango landa ye nanu to comme na tango mabe to na era verso to na tango soma sécurité boni bobo ya na bino ba bobo ya tant pis hein nga konsoke papa tata ngana lobakete yo tidenga zongela lobela bana na zongela bango bana ngoma ngongi na osala ni tata zo yoka bankoko na bino bazo yoka bankoko na bino bazo yoka ke alobela ka bana na ngai alobela bankoko na bandimela na bango yete bakoko matondo bakoko ba yebi déjà que na lobela ki bana na bino baboki na bona na sala ni bakoko ngana na sala ni pona lobela ki ba mikolo so 15 ans 15 ans ko sosola ya ko lobela batu me babona banko yoka 15 ans mwana 15 ans déjà na connaissance bazo to bele côté à 15 ans mwana waza na 15 ans a comme déjà na humanité donc c'est à dire que mwana wana za mutute o lobele que non a yebité donc a yebitu a yebi nyonso mateya nyonso a yebi ba cour nyonso a yebi ba cour nyonso ko sa mwana wana teke a yebi le côté a kondimelo te pote azana na 15 ans comme déjà mukolo ako mukolo bo donc bino seki bokoli nanu te na yebi te soki ndenge nini na kosala toke na kotisa bino encore je ne vois pas toujours loba toujours ko monoko je ne vois pas voilà bandeko bana somi kolo Congo mama Congo ana besoin na bino mama Congo azana besoin na bino mama Congo azana besoin que tosunga banani tosunga bana na biso o bazana na kati na bobungi na Kinshasa bana bakoma ko vivre ko ba donc mafu hôtel me moi bio azana ba parent to ba parenté quelque part monsieur no obona wana papa na muni meuble wana kuna tata mwana wana famille mwana wana mais mwana zo kata bato maboko wa pona ni famille ba récupérer té na la kata ba lien est-ce qu'on a bien compris na la kata ba lien ba kata bino ba lien ba kata ba lien wana est tombé très mal bo kata me ba lien na ba bana na bino po ko do kanta ke o kata ba lien na ba nkoko kaka te o kata ba lien pe na bana we ayo bana no pe ba ano ko kuna mama ko bali ko ako ko bana ne ko te fo ba kata ko kamunde ni monte combien tala ebele ya misuni sak mo bimba ame mamoyo sak mo ka mi ko panzi me commence à mamoyo allez ba kange mama bani ko ti azwa courage abi bana o batu akatikati bango ayiti bango abani ko teka botala niveau nini wana ata ye moko Lucifer na mboka na ye asala ndenge wana ya kotumba ndenge wana tala sika to komi to na culture batu misusu to na ki bobango monto ko liana na ko bisanga le contraire que tété to na ki bango monto ko exemplaire nzamba ligi biso mingi oh là là omoni moralité na kata Congo mboka zo tongo mapona nzambe il fallait tongo mapona nzambe soki ezalaki nzambe ya solo mboka ifo etongoma mboka mutako capacité mboka le mutako capacité mutuzo bazana na esengo po mboka eza bami ezokola après richesse eza biso na richesse donc mboka eza mboka ya bami donc richesse ya ndenge na ndenge c'est-à-dire que ya mboka mutako lela te mboka mutako koluka ateka ndeko na ye te atumba ndeko te alesa bato mosusu te po abondance oyo ezala donc na bavolai na banyonso na baboucher nyonso ezala na abondance obie tobana kobokola babibwele te tobele koluka sika okangaka baime oyo nzambe asala tokata bango la place ya bibwele po bibwele eza te est-ce que vous comprenez ça po bibwele eza te na mboka abitititi ngalo nsoma ngombe ntabeza cher te na kaka mwana wana so kangi mwana bapanzini wana na kangi mususu wana na ke oteka na restaurant basona ba che o musupo makole ko revise bapanze ko mwana na te tout ça
batumbi pona nini bolingo zate e bolingo ngweke wapi moto akolakisa bino longo na bino bolingo ayeleki bino nzambe amuta bolingo te aza moto ya bomi apanzi bamboka si olobiki te ye te tosambela ye ayelaki biso bolingo na yelaki na yebi bolingo baye bolingo te bolingo nde bankoko bazalaki nango tataki mbangu na bamama kipa mvita bayaki na bolingo bandeko na ngai tolandela bato te po tokobomana tokoliana tolandelaki toboyaki mama kipa mfeta totiki batumbi ye lelo tokomi wapi lelo toza wapi toza koloba nani azoyoka biso nani azoyoka komi bazali sur plateau c'est-à-dire na bandeko sikoyo tokosala ndenge nini bon mpona kozwa bafoto wana kosala boye ndenge nini omona bango bacommentaire tobaki nkona bandeko bopesa bacommentaire mpona boboboye bandeko toluka bosolo na biso ya nzambe nani bandeko bosunga ta chaîne ata ya facilité sunga chaîne nani kaso 5 ou 6 autres mesalaka kopesa matondo kaka bango wana oyo bango balobi te papa sala matondo na yo ale matondo bepa na yo papa na biso uili na mama na biso mari na karte na Dallas matondo bepa na papa na biso bitodi mama na biso bamika alors matondo bepa na mama na biso nanu matondo bepa na mama na biso masuka matondo bepa ya ndeko Kenor seva matondo bepa na yo ndeko papa na biso Mukobo Mikael losako nzamba pambola yo ale losako matondo bepa ya mama na biso ana lusako eno voilà tokomiko 1 2 3 4 5 6 7 kaka tosukaka wana noseba mosusu etali bango te nzamba koede nzamba ofutele internet nzamba ofutele courant nzamba ofutela ngai un jour likambo te bino boyokaka na bino po meme ndele basengaka te bandeko bosunga chaîne toza baindépendant tolukaka tosala mosala kaka mpona koede bino mindele basunganaka bango tozomona bango bana Lucifer me bongo biso bana na nzambe bolingo eza te eza wapi voilà karma ya nzambe ezali ale matondo na bino nyonso tokutani mokolo na lobi nzambe apambola bino matondo na bango nyonso batiaki balike na bango matondo bo batiaki bakere na bango esolo na bacommentaire na bino nyonso vraiment nzambe apambola moko na moko na karte na bino tokutani mokolo na lobi soki oza na likambo ya kolobela biso numero ya telefone totiaka wana soki omoni koza na information ya kopesa biso po ete toza wana tosala nyonso torécupere mboko na biso na ndenge l'esprit ya bien bandeko na ngai bazoconsidere biso bavorien bazorespecte biso te na mokili respectaka biso me ifale mokili ebanga nde biso tala tokomi boye koliana donc omoni voilà esika tokomisaki bango tokomisi bango na esika bakomisi biso na esika balingaki tobana koliana bomoni yango après moi c'est le délige bomoni yango tokomi koliana nana kowanga nango bapasseur bazomona te tokomi koliana komi tokomi kobomana komi kotekana ozwi ndeko naki koteka mundele azwi arécupéré tout ale caracas abwaki akeya balambi yango ekomi boîte ale lia corne bif alesi bandeko donc combien bandeko ti toza koliana kaka oliaka bacorne bif azosala na kaka kinshasa bacorne bif meme oyo batie betike te salama na poto esala na kata kinshasa kaka banzoto bandeko na bino baza kobroya yango kaka kuna na nino bake korécupere na bamorgue kuna barécupere bacorps abandonné ale bakoti yango na mashine kro ale corne bif bazwi kaka mwa bepisi batie sola ngombe te so ngombe mpenzako nzoka tozolia ndeko na yo bandeko na bino mpona manque ya connaissance bato bozokanisa baya bato lokola bino bayende mpo basambusa bino na tata balongola bino bobiso balongola bino nzambe tata basalakisa bino image ya Lucifer ale boliana nzamba sunga milimo wana vraiment nayebi te comment le dire voilà matondo ya bino nyonso tokutani mokolo ya lobi nzamba pambola bino matondo ingeta ibobo